Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana yenga engwa kamoko engwa kamiba engwa kamisato kisha sa Kongo Brazza kaka ndenge wana mboto epe bozwa mi okati bandako kati ya misala osi mazanga eyoli bakulumbu beti ya kolana manaka mabino okombo ya kita ekolo kama mpa mombu na bino okombo ya nkumuntu la bantoni balokanga nkiambula solote koima okembe menya mane bale mbu azanga bokilo na kanisa ete lelo penza na zali na mpasi ya kobanda manaka mai pamba te boyebi ete o lingoma ya biso archidiocese na biso tobungisi penza papa ya biso ya milimo okombo ya abe papi ndubula na kanisa ete tokozwa mwa lisolo moke mwa miniti ya kotanga nande konike ezoba tikete ya moite na kota penza na mozido ya lisolo na biso ya lelo bobanga pete nazali pe bongo na mokambi ya groupe elonza de kolela bu folklore monene oye Equateur zeko ningisa bisika nyonso pa ya flora lo sako ya Tiamino kakisi ndeko nike ezoba na baki pe nazali na yepa zali bongo ya mulumba ya groupe kizito anorite kastoye pe pona kosola pamba te abe papi ndubula peza ki moko mapera au paroisse Saint Gabriel ex mapera ya bisope zepe bongo monye ya ba mama mosantu ndeko niki zoba na kaboli penza mawana yo ouais kumutula ngai pe na kaboli mawa na yo pe na bandeko banso ya solo bandeko balandi na bango nde penza lelo to kosola mwa makanisi ke kasto bonga pete na zepe moko na ndeko kasi ya mega concours nene mimekono nene ko simba penza ba ma groupe folklorique nyonso ya bituka tukomi baye na motoba pe ya bingoloto kama mine na tukumitano ya bangomba utsenango na mboka ya biso Kongo ndeko kasi tukozana na yo ana pona kotondolo mai matali bongo penza milulu monene to pe festival monene okombo ya mega concours wala penza tokosola pe na mokolo molelo ya mbote na kende pa ya papa tokosola na niki zoba ndeko niki na kanisa ete abe papi ndubula biso ba etoyebi akiye azaki pe bongo mapira na biso na paroisse Saint Gabriel na tango wana kumutu la pazaki elengi kizito bongo tango poka kisango wana mokolo ya lomingo ya poso wana utai koleka ya poso lekaki tokaki ete na ngonga ya zanga to pe na midi de sango ya biso abe papi ndubula zaki susu na biso te oyambaki sango yango boni pe kutaki yo wapi oui ndeko kumutula tozalaki awa okati ya installation ya télévision catholique esika wapi tokaki sango wana na ngonga ya 11h awa bandeko banso bazalaki na pasi makasi koyoka ite sango azalaki bongo mapera pe ndengo utikolo basikawa na ba paroisse ebele alekaki alingaki pe groupe kizito anorite azali pe moko ya ba fondateur ya groupe apa bango pe basali makasi babundi makasi vraiment po ya bilenge ya biso ya archidiocèse ya Kinshasa basali était vraiment de façon à ce que ba groupe de jeunes awa na archidiocèse ya Kinshasa ba kozala toujours wana po ete bilenge ba kolanda nzela ya Nzambe bongo monsieur l'abbé Jean Norbert Dubula asili bongo kotika biso mais tozali ko continuer toujours na formation wana ndesika watoleki o etando po ya koyebisa na bandeko nyonso bandeko ya groupe kizito anorite ya archidiocèse ya Kinshasa mobimba pe ba archidiocèse plutôt ba diocèse mususu oyo bazali kolanda biso touti ko bungisa bongo nganga Nzambe monene okati archidiocèse ya biso ya Kinshasa o azali ki pe mapera ya groupe kizito anorite yango tozali ko senga ndeko kumutula na ba encadrer ba CP Banso donc ba comité des parents ba assistance spirituelle il y a ba différentes paroisses ici ka pe groupe kizito anorite ezali ba ko mobiliser ba encadrer s'occuper bana bakoki kozala disponible biso banso mokolo mwa lundi ozali koya te bakozala wana ne fiske na cathédrale Notre-Dame du Congo esika nzoto ya sango na biso kozala exposé de façon que te bakolela ndenge bakizito na ba noirité balelaka yango wana tozali ko rappeler toujours ba mapera surtout il y a ba différentes paroisses esika groupe kizito ezali installé ba mamera banso donc lisanga kizito anorite mobimba ya archidiocèse ya Kinshasa pe bande comme sous bazali kolanda biso na ba diocèse mususu soki bozali na makoki ya ko se déplacer pour boya bakoya awa na Kinshasa pour ya kokabola mawa na biso bandeko ya Kinshasa oto tikobungisa nganga Nzambe ya solo ni kezoba trobi pinzoli o miso
pasi motema kasi tozali ba Kristo toyebete ye moko tata mopesi apesa ki biso mosali na ye siko komi tango ete mosali na ye azonga na kembo azwi mosali na ye na mwa bokuse souvenir ya malamu to pe likanisi nini likamoni ya malamu lo to ko kanisa susu sango ya biso abe papi ya papi lo kwato ndeko benga ye ngami na ko benga ye mapera loko ni ya malamu tikai na ngo pa ya eloko ya malamu na ko lo banatikali na mesela be papi déjà na kutana na ye mwa mbala mingi mbaleleki tokutana na ye na mois de décembre ezalaki bongo kuna na bureau ya motema mosantu na centre pastoral Lindonge tozalaki accompagné na ndeko nanga moninga nga mosala ndeko junior mokonzo tozalaki na wana po ya makambo matali motema mosantu po azalaki bongo pe monye ya groupe motema mosantu bandeko motema mosantu bazali ko landa biso pe biso bandeko ya groupe Kizito Honorite to kaboli mawana bino alors tozalaki na mesela be papi esengo o ngai na monaki eloko esepelisa nga makasi ezalaki kosola pamba na sango na sola ki na ye na monaki sango azalaki vraiment gentil makasi sango azalaki moto ya esengo azalaki moto moko bandeko yamba bato malamu donc koya na biso toyaki akotisi biso kati ya bureau na ye tovandi ayambaki biso malamu penza tosolaki na kitoko mingi et puis sango azaki moto moko alingaki komipesa mingi komipesa makasi na makambo ya motema mosantu donc ye abandaki kosala kaka ba projet pona groupe motema mosantu lolenge nini tokoki kosala vulgarisation ya baactivité ya motema mosantu lolenge nini tokoki kolakisa na ecclesia mobimba to pe na bato banso ndenge nini groupe motema mosantu efonctionnaka tozali wana na projet moko il fallait tosala rétro ya baactivité ya motema mosantu ya 2016 mobimba donc mobu euti koleka il fallait to sangisa baactivité nyoso ya motema mosantu de façon que to diffuser yango na télévision donc to rappeler bandeko baactivité esalamaki ba installation ya groupe motema mosantu yango wana donc komona sango azalaki na souci ya groupe motema mosantu azalaki na souci ya bilenge à travers groupe Kizito Honorite yango esali ete biso to bakoleka na itando po to ebisa na bandeko to lela nganga nzambe wa biso to zala wana biso nyoso mokolo mwalendi bandeko bayaya groupe K ba Kizito na ba Honorite ba comité des parents ba assistance spirituelle ba mapera na ba mabera biso banso to zala wana ndenge to zala kana ba scarf na biso na kingo to zala wana na ba banderole na biso ya ba paroisse biso nyoso wana to zala wana na cathédrale Notre-Dame du Congo to sala fête du kana biso na butu wana to le langanga nzambe wa biso matondo mingi nike zoba o mawa pinzoli o miso mawa o mitema kasto sala boni ye moko nzambe mobongisi na bilaka apesa ki biso mombu na ye mosali na ye azui etikete a kota na kembo tobete ya papi abe papi mapera ya pitienne tobengaki penza bakombo mingi na kanisa ete azalaki moto ya bolamu moto alingaki bandeko tikate nzambe ya kanisa yata na kopo ya mai apesaki na bato po ete apesa esika ya kimia pamba te biso zoyena na bandakisa ebele ngana ibete bakoloni ya basona bata bandeko ya paroisse senga boyel boyebi mapera na biso kombo ni nani abe papi tozalaki na bina tango mingi kasi tokosala boni tosengi kaka na bayi groupe Kizito Honorite biso banso tozala kuna mokolo mwalo mingo li lendi po ete tukini kozwa penza nzoto ya nganga nzambe ya papa ya biso o ndako ya pio ya Mosantu Joseph po ete ezala penza malamu ndeko nike to penza na suka na kanisa ete ndeko lidzibi yanga pe akaboli mawa na bayi banso ecclesia catholique na liwaya yaya na ye ya benga ya papi ndenge atiki biso pe madame Liliane Moju moko ya biso pe ya RTC ye pe akaboli mawa na libota ya abe papi ndubula tope na bayi ecclesia catholique nyonso akaboli penza mawa sika tenike noa lokola na suka mwando ba suka bongo to kabwanayo liloba ya suka kaka nazali membre ya coordination diocésaine ya groupe KT nazali bongo encadré pe ya groupe K ya paroisse Saint-François de Sales nazali pe journaliste oyo asalaka émission ya bilenge ya Archikine awa na télévision catholique donc liloba suka ezali kaka biso nyonso bandeko ba Christ ezaka groupe KT ba groupe mususu ba APA ba ADB ba Xaveri ba Scout bandeko tozala wana surtout pour la sécurité ndenge tosala comme d'habitude to lelanga nzambe ndenge sengeli matondo mingi tolobi ete nzambe mopesi yende azwi
tika ete kombo ana ya nzambe ekumisa mapamba te yende mo pesi na nyoso. Ya solo bandeko balandi ndenge tolobi penza ete tokosala nini liwa epai na biso ba Kristo ezali eloko ya esengo pamba ezali obenzela moko oyo ekumela biso na mboka ya kembo na mboka ya tata. Tika ete nzambe akanisa mosali na ye na kopo ya ta ya mai oyo apesaki na bandeko pe apesa ye isika ya kembo pe bandeko banso tokuta na biso nyoso mokolo ya lendi biso banso ba groupe Kristo honorite bandeko ya pa ba mama musantu tozala wana mpona kopesa susu mbote ya suka na papa ya biso milimo komona na esilite toyebi ete tokomona kaka mboka ya nzambe ya solo bandeko balandi tokota sika ye na mobu pe toyeba ete mokolo mwa lelo papa Pierre Pinimoki azali kosepela pe mokolo mwa ya mbotama papa Pierre Pinimoki totombeli mbotama elamu papa Pinimoki ndakanisa ete na tongo biso zaki na misa to yembelaki yo wana na tindaki pe bongo balongoni ya ngai nzambe wana abakisela susu ya mingi papa Pierre Pinimoki na yembeli yo penza mbotama elamu mbotama elamu mbotama elamu papa Pierre Pinimoki mbotama elamu na yebete lelo tokozala kuna na ba Ange Pinimoki bango nyoso pona kosepela penza mibu oyo papa abakisi tozoki bongo na masolo na biso ndenge na baki na minote nazali bongo na présent ya groupe folklorique Elonza del Kolela oyo penza ekoningisaka mbunda ya Flora loto kosola bongo maimatali bongo mobu elekaki pamba te uta tokabwana ki tokuta ni susu lelo ozali bongo na mobu koto ibale na zomi na sambo mobu uti koleka bongo koto ibale na zomi na motoba to mona na kite kasi kwa to mona ni singeto sola penza maimatali bongo groupe Elonza del Kolela yambo ete tokota na mozindo na kosenga na ngambo wa masini kuna lolenge tolobaka ete bayebaka nsoso esika bundi na masala po ete tosola na papa na maimatali bongo groupe folklorique Elonza del Kolela toke na ngambo wa masini totala nano libina o basalaki kala awa na plateau e bongo tokokoba pona totuna bongo bokolo ngono bwa lingomba yenga
yenga nakanisi te loembo oyo lobiete osomba tukutuku oza bokulaka libula so nzembo ngo penza pesi penza mawa mingi na bandeko osombele tukutuku na kimpama wana epesa nga mawa mingi nzembo ngi limbola nini bandeko balani nalingi koloba boye na nzembo oyo osombe na itukutuku osombe ni kaminyo elingi koloba boye moto na kati ya mokili okoki kozala na nkita ebele okoki kosomba mituka osombi bavelo osombi bandako me yebake ezali kaka na mokolo moko okotika nyonso nyonso okotika ngo na mokili oyo yango wana eza na litomba te na kati ya mokili tozalaka malamu na bandeko mosusu ya solo yenga nakanisi te na loembo oyo ndeko Dieudonné Lufuankenda Dodo akaboli penza mawana libota momba ya abe papi ndubula pamba tala bete bazaki pena ye na séminaire to tombeli ope mbote sika ozwami alobi ete monsieur l'abbé azalaki moto aboboto moto abolingo wana penza abetaki sete kasi papa Flora tolobi ete tozali pena ndeko kasi azali awa opazali moko ya biso ndeko kasi na yambi ona lisusu mbote mingi ndeko ntula boni bakola mwana wanzoto kimia ezali nakanisi na yo penza lelo tokosembola sumaka matali bongo limekano ya mega concours exactement soki na ye ezali nde mpona tomeka kopasola yango pena na biteni mikie to expliquer bato c'est quoi mega concours pourquoi mega concours matondo mingi tokozwa ntango ya kosola mpe na yo tozoki epai ya Flora olimbola bandeko balandi oyo lisusu mbala pamba te tokokamba mabina wana tokokoba tokoyemba tokosolola pamba te tosolola o banda nano kolimbola biso yango so mpo bandeko mosusu bamoni yo bongo lelo toyeba groupe Elonza de Lukolela bazali bandeko etuka nini bazwami wapi mpe ngomba bandeko tokomonela bango wapi bongo tokota mpenza na masolo na biso ya mibu oyo elekaki mpe oyo nini bozali kolengela na mibu oyo groupe folklorique Elonza ezwami bongo na territoire ya Lukolela tozali bongo bampama baye etuka nini province ndenge tozali koloba na biteni ya mikolo oyo ezali bongo na province ya Équateur olobi territoire nini territoire ya Lukolela bandeko bampama bapesaka mbote ndenge nini mpe mompama abinaka ndenge nini lokwa tozali na mabina tokosolola yango po ete toyeba bampama bandeko mpenza bayoka mpe mposa ya koyeba bino pamba te ezali nkita ekolo osengeli otombola bongo bokoko na yo na nkita ekolo bandeko bampama soki olamuki na tongo mbote bapesaka upole upole lingi koloba olamuki oyo akondima andimi mpe uyumwe c'est-à-dire upole uyumwe ye mpe azongisi wana ndi mbote ya tongo wana ya solo wana obi mbote ya tongo ya bayi bampama yaya limbwela biso nano tobete mibwe uti koleka kuna elekaki boni na lingomba Elonza po bandeko bakola bi bakomona bino esusu te ezali boni bopemaki mwa moke bokenaki mwa mobembo tope bobombanaki kaka lokwa tolobaka ete oyo abombami aleki na mayele tope boni tokokanda no yo motuna na yo ndeko ezali na motuya makasi nalingi koloba groupe Elonza libandela na yango tokendeki mbangu makasi Elonza emataki penza kasi na katikati ya bambula tango toza kopusana eloko salaki keto mona na te ezali mwa makoki nde salaki mwa pokoso yango esalaki ke na mwa bambula oyo uti koleka Elonza esalaki bongo lokola mwa kobunga moke ezali boye mwa bopemi moke lokwa mpe tobakesengi mwa kopeme mpe oyo toyeba kopimbola lisusu mwa makasi sikoyo tokoti bongo mobu ya sika Elonza boni ozali kaka kokoba na kopeme to mpe botelemi sikoyo na ngwa bobi ete bosala sikoyo mosala to mpe boni toyebi mobu oyo tobandi sika ndeko tozongi yango wana pomoni ngai lelo naye komilakisa mpona koloba ete Elonza tobandi mbula ya sika tobandi makambo ya sika tobandi mpe na mopepe ya sika Elonza na mbula oyo bakomona biso mbalebele na mbula oyo yambo ete na ngambo masini kuna babongisela biso esika libina Elonza ezali pamba te lelo tokosola ndenge nini bapama babinaka ndenge nini bapama baliaka ekozala malamu kasi tokende epa ndeko kasi moko ya mega concours epa sembola biso boni mabongisi mazali boni mpona mimekano minene ya bayi folklore bayi masano ya bokoko oyo bazali kozela oui exactement ce qui n'a les gagné ça pour na beta lisusu c'était par rapport ya mamuto le bagui l'autre fois que non méga concours ezali
Et le comment il y a pour promouvoir surtout musique folklorique. Neti ndengolanga uti koloba papa lobi bampama. Ils en a ebele ba imboka ba ebite bampama bazalaka wapi ba bimelaka wapi balia kandenge nini baloba kandenge nini. Alors méga concours ezali wana toye pour notre sangisa biteni nyonso ekolo baya to beta bisika moko to comprendre culture na biso ndenge nini ezaleli. Yango message ngai na mis lelo ezali bureau na biso ezali bisika na communiquer qui l'autre fois. Nous sommes sur croisement des avenues Wangata et Kabalo, juste à quelques minutes dans rond-point Willery. Alors, le groupe Bazolanda biso ba groupe folklorique o bayana nous teko s'enregistrer, bayana lombango vraiment, bayana lombango tuzana continuer na recrutement, baya comme ça va s'enregistrer et bon ba détail mususu du jour au lendemain tant que nazo le kanande na obanda ya siko ko pesa ba détail comment nous évoluons na méga concours tout ça ce qu'on a niveau nini mais la minute tout ça on a niveau ya recrutement. Et bon, le vocation posé mon corps na technique. Bon, milengeli boni pour la bituka ou ekoya pa matelo ba yete mboka na biso na bituka bongo ekomi bongo tout mibale na moto ba ko to ba bongo 26 provinces. Peut-être na biteni ya mikolo kama mina na tukumi tano koleka plus de 450 tribus au tozali. Bon mibongisi boni na etuka bokozwa bongo mangomba boni na bituka. Ba ya obeba ngonyo soko komisa e bongo na sima ba koleka na mekano tope boni tope boti ete na mondelo ete netuka moko tokozwa mangomba mibale. Bon, en fait, pour l'instant, nous avons la carte à recrutement. Ce qu'on est tout cas na buno, bah il faut la musique pour ne tout cas na buno, ceux qui bosa 40, bolingi boya buno sur 40, boya. Si koyo présélection ezali, cela veut dire quoi? Donc les gars na élimination. Pour phototika na ba groupe moko bien déterminé au ba beta méga concours wana. Donc les gars na élimination. Comme ça, pour les autres qui peuvent. Par exemple, tout comme on a 4 groupes de Zubino pour s'enregistrer. Tout comme on a 7 groupes de Zubino pour s'enregistrer. Donc, on a pour sélectionner, on a un méga concours. Des places de 4, peut-être pour répondre selon critères ou soit en respectant la culture parce que les juristes sont experts dans le domaine où on a de la marambouana. Voilà, donc place c'est ça vraiment illimité. Oh, nous groupe nous se sentir vraiment capable de défendre tout Kanabango valablement. Bah ya. Ya solo. Ya moi de tous on n'appelle pas beaucoup là ya Flora pour ma matériel bon méga concours. To keno nanga masini bati la biso na moi libina moko ya bande kwa bampama e bongo to kokoba penza na bilei ni bampama baliaka pona bande ko pe baye bapenza bayi etuka ya bampama kasi ya Flora kuna nanga masini kwa bakobongisa biso penza mabina mwa misala toke nanga motolanda e bongo tokozonga bampama yenga
yenga nakanisi te wana pende sepeli tima ndeko nyonso bakola na biso na ngambo ya Congo Brazzaville tolobi ete basepeli kuna mbela eleki mingi kasi tobi ete bozelisa mposa kuto ya mimbela sika oyo tokozwa ntango ya kosola penza mingi te nabosani te somi ya basengele pengo intimbo azali kolanda biso na Fatima pengo intimbo somi ya basengele ndeko Dersi ndeko Dersi mposa kotala biso Luyandika Dersi Luyandika HP Media topepio penza mbote Cordon tozongi nanu elongo na papa Flora ya Elonza tango ki makanisi ya Cordon ndenge azali koloba bongo yo pe lokwa moko mosali ya lingomba ya mabina ya mboka omoni likanisi wana boni papa Flora likanisi wana ezali ya motuya makasi eloko bango balingi kosala eza malamu mpona nini puisque tango nalandi ndeko alobi bakosangisa bikolo nyonso eloko wana eza malamu mingi kokabola ezalaka mabe kosangisa nde ezali malamu ndakisa uti koloba wana biso bampama bayebaki biso te mais ntango bayoki kaka lobi ke non groupe folklorique Elonza ezali ya bampama bazalaka esika nini mais ntango tomibimisi liboso na bango mbala moko bayebi biso ezali likanisi moko ya malamu oyo tozali mpenza kobetela bango mpenza maboko ntango bango kaka bandeko bakati tozali bongo na mingoloto nkama mina na tuku mitano na koleka plus de 450 tribi beba ete tribi moko pe bampama bazali soki tobi lelo papa la biso Flora atangi na biso mpama moko pe o ayebanaka o apesaka pe lokumwa bampama to tanga lokola kombo ya nani eza na politique eza na culture eza na bisika nyonso so to yitoloka kombo te ndeko moko azalaki mpama o bande ko kozonga na bandako bia bango nde to tanga neti kombo nani na wana ezali makanisi na ngai ndeko na koki kotanga ezali bongo fe etitingi lomata ye soki natangi kombo na ye po alingaki kosangisa mabina mingi papa Lomata mona ndakisa papa Bajano Lomata José Lomata Tony wana nde famille na ye wana papa Lomata oui mon pama ya solo ye alingaki mabina mingi bato bakanisaka kwa zaka mongo te Lomata zalaka mongo te Lomata zalaka mpa na se pe na nzemo boimbelaka o mama lera mama yango wana nde ndakisa mpona koloba ke papa Lomata alingaki bampama mingi ndakisa yango wana alongoli bana ebele na mboka amemi bango na Kinshasa bolingo aloge bango afandisi bango pe basali mabina bato pe bamoni basepeli na yango ya solo tika ete papa Titingi Lomata nzambe apesa so sika ya kembo pamba te azali suna biso te asiatika biso mwa bambula mingi kasi bokulaka lelo bampama mpama aliaka nini bile ya mpama lokwa dadi lusikila kula mwa alingaka mfumbwa na mchambu po yazaka mokongo ebongo mpama bile inaweza kanini mpama aliaka nini po ezana ndeko langa moko uti côté Équateur comme le deli diboko na pepie mbote kuna na plateau politique ayoki mwa bikolo bele amoni pe na zena ndeko moko pe a mokongo na bi akaye Freddy na bi akaye kombo ya jibe mandiango loketo moke lokola mboka ye pa lingaka bampama mingi sikotango akoya epa na bino boyamba na bilei nini penza bampama baliaka ndeko biso bampama toliaka ntuka toliaka kwanga toliaka kombo te tango olimbo songo na lingala pesa ko pe na mboka po bayimpama mosusu bakola biso bayeba ya solo te ozeko kundula pena makamona ntini ntuka ezali na lingala mais biso bampama tobengaka yango mpala kwanga tobengaka yango ekaba poete Flori paze kolanda ile pa koyoka mwana mongala mosusu wana Flori ile akoyoka yo kasi elubu ya lolango ezali bongo ngabuka elubu ya lolango nimbwela bango wana elubu ya lolango wana po bisu bango kango kwa Jerry Bindele grand yekoto asi akoma na mongala po Jerry Bindele azako kongo bongo soko pesi lo sta kolobi waki kozwa moto miso na motala okotala nyama otiaki nyama Jerry Bindele grand yalo bakabongo okoloba boni wana ezali mpona kolakisa ke bampama pe bayebi kolinga ntango elenge mwasi azwi bongo oyo aye mutu oyo bakoki kozala na ye molongani ntango azali kosalela ye elubu wakende kotikela ye ndeko
akosalela ye ngabuka wana alambeli ye soso na mosaka ngabuka na obali ngabuka ngo ezali kwanga ezali nini poto yo bangabuka po baluba bakolanda biso bakongo bakolanda yo baswahili bakolanda yo bashilele bakolanda yo to moki ngabuka ebakata kombo wana ngabuka eliko limbola nini to susu yenga ngabuka ezali kaka ewutaka na kwanga kosala yango bakotokisa ntuka atokisi ntuka soki ebeli bamandi kotuta yango ndenge batutaka likemba ko après kotuta yango nde oyo kobima wana forme nango kobima tobengaka yango ngabuka matondo mingi ya solo nakanisi ete bouti koyoka ndenge papa Flora azali kobeta mpenza sete tolobete manaka mabiso ya lelo mpenza toyi kosala yango mpenza lolenge tosalaka te mpo te loboko moko ezali na mwa pasi pamba te toyebi ete touti kobungisa mpenza ya biso abe papi ndubula awa azalaki mpenza moko ya biso kasi lokola tozali na mosala yango tokokende mpenza mwa malembe na maso wana bandeko mingi mpenza bazali kokoma mpe lokasa matali bongo mpenza makambo matali bongo abe papi nakanisi ete ye wana boti komona bokomona na bitando abe papi ye wana abe ndubula ye wana sango ya biso sango ya bajene sango alingaki bilenge mingi ngaso to mona na to ko benga na haleluya mala biame wana zaki solo moko ta tozaki na groupe kizito anuarite tozaki baka wana lisolo moko na betaki esepesaka sango mingi pe atikala kana yango ndenge bobete na groupe keza kaboko kabola mwa ba groupe tango tozaka na colonie ndela lakini lisolo tango na betaki ya taba pas de mais de sepesaka penza abe papi makasa zali pe moko sango amona ki penza e bandeli ya kumuntula uta na zalaki elenge na lingomba ya kizito anuarite uta na komi pe bongo moko mokambi lokola encadré ya mulumba abe papi ndubula azaki na biso elongo na kanise te penza bandakisa na ezali mingi ya malamu kasi tokosala boni Nzambe apesa ki biso yi azui na kanise te sango tokobosa na yote tokotambola penza na ona mitema kasi esengo na ngazeli ete yo zali mosai na Nzambe oya tindaki yo abengi yo po ete yo kende kopema na kembo esengo na yango wana na ebeti komona na esilite po tokomona na lisusu kasi tokosenga na bandeko nyonso to lela papa to kabola penza mawa na kimia na limemia pe to za na penza ebele kozongisa lisusu bolingo oyo ye azaki nango epai na biso tozongi susu epai na yo papa Flora olobi ete elubu ya lolango ezali ngabuka wana bokolambaka yango olobi ezali eutaka na kwanga kasi bokoliaka yango na nini tokoliaka yango ndenge nauti koloba soso balambi yango na mosaka to pe nyama ezala kokauka to mobesu sebongo na mosaka po mosaka ezali penza kolia ya yambo epa ya bampama nakanisi ete boti koyoka kasi bilingi ala bomona kizaki abe papi ndubula olobi baliaka mona mwa mosaka na nyama na nikasi lokola bandeko nyonso bazali bakolia ezaka na mwa eloko moko bamelaka bino mpe bampama bozali na mwa na ntango ya nteke na bino bokomelaka mwa masanga ya sukali to mpe masanga ya nkoko masanga ya mbila sese to mpe nini oyo bandeko bampama mpe na bokoko na biso masanga oyo bamelaka ezali bongo lotoko lotoko bato nyonso to bayebi epa na bampama mpe basalaka lotoko so totiki lotoko toza mpe na masanga ya mbila masanga oyo bauti mpenza kozwa na nzete ya mbila wana ya sika wana mpe oza na nkombo bobengaka tobengaka masanga ya mbila masanga mbila kaka ya solo nakanisi ete tokokoba elongo na papa mpe tozali na kasi azali wana moko molobeli mpe ya groupe otobi bongo mamekano minene ya mega concours papa kasi nakanisi ete na ndenge bosali mimekano wana makoki nyonso mpenza mabongisami to mpe bokosengela bandeko mosusu bamoi ete bakotia mwa lisungilo kwa tobaka mwa bapartenaire basponsor bolobi boni bikuke ezali ya kokangama to ezali nanu pole mpo ya koyamba bango en tout cas bikuke ezali ya kofungwama minene napesi mpe losakola bokolaka Filemon Fadiala akotala biso ezali ya kofungwama minene cela veut dire baporte eza grandement ouverte mpona partenaire nyonso oyo alingi aya kotravaille elongo na biso mpona motu nyonso oyo alingi aya koparraine événement baya déjà d'ici peu naza kanisi malamu ke mikolo ezoya liboso na koleka na susu napesa bato date
mokolo ya lancement officiel toko invité mokili mobimba na lobi bien mboka mobimba te mokili po te bande ko ruta libanda wala na toyebi ya ruta libanda ba koya po ekozala nde suka na nteke kuna alors bato baya bamona comment est-ce que ba makambo kolekana ekozala bongo na foire na Fikine na foire internationale de Kinshasa na Fikine na lemba bato nyonso bayebi ekozala wana nakanisi bien date ekozala communiqué dissipé ya solo nakanisi de kokasto okende penza na mwa malembe po ete zoepe na esobe mabina zalia watu kozwa epe mwa ngunga ende kokasi nakanisi ete pona bande ko no batikene mwa sima bagufu rugo batikene na mwa sima soki okopesa mpenza na wa singa po babenge baya kokomisa po tolobete oya tikali sima mwa sina ligolo sima etali i yango wana pesa bango janzela tango nowe abanda kusala bato azobelela bato boya kokota mbula ekobeta makasi bato bazotia ntembe to mbula ngo ekobeta kaka po yo tongi bato voilà alors boya il est grand temps porte ezaka nous bolele ya bato boya kokota po mbula kala mingi te ekobeta boya ko s'enregistrer ba place ezana nous na pesi adresse ya bureau toza sur croisement des avenues Wangatana Kabalo donc juste à quelques minutes na rond-point Willery ou carrément vous m'appelez Ngai Mogo. Bon, nous avons passé le numéro 084 46 81 220. 084 46 81 220. Zongela musumwa mukepote nzela singa bandeko bakobenga penza mingi kasi bapoya yo ko tuzamala baso ya numéro na ngai babenga bakoyamba ngai moko naza charger ya ba makambo nyonso na uti koloba sikoyo 084 46 81 220 084 46 81 220 obengi waneza numéro ya monsieur Kas Kabeya okozwa ngai moko soit na kobenga yo na indiquer yo oye na bureau tokutani tosololi ba détail ezala pona ba groupe folklorique oyo balingi baya ko s'enregistrer ezala pona ba partenaire oyo balingi baya ko travailler le mona biso ezala pona une personnalité mutu moko alingi a parrainer biso a parrainer événement. Boya, en tout cas, la porte est grandement ouverte. Moi, je suis je vois mon ami de tout le temps, Dodi Famba Boukassa. Je vois sa femme Laurette Ngoï. Je vois mon ami Olivier Taou. Je vois Moïse Mbaka, Jean-Paul Magala, Tigana, depuis Kounana à Mikili Poto. Je salue toute ma famille. Et puis, sans oublier Mourinho. Tu pèses tellement trop que pour bimala monoko eleki kilo mingi. Maintenant vous salue papa. Oui. Non, je salue en passant le président Guillaume Moussem. Vous savez où c'est pas la ngai kaza yibika ke pas la ngai. Yeka wala naika pour tout cas. Président Guillaume Moussem pepe membo de Zikaza. Congo Bopé président et puis équipe Mobimba donc équipe cadre ya Congo Bopé là je vois madame Sylvie, je vois docteur de Kana, je vois pas mal de gens. Mobimba, bureau, comment Bopeto. Bambot. Yango na to kena ngama masini kuna basi yaso mwa libina ya bayiba mpama po etoko tsape sobe mabina po to biete loto ko solola, mai matali bongo mega concours, mai matali bongo mangomba po ete manso male kapenza na pimbo mbela penza eleki mingi kasi to koba elongona Gino Lumbongo libangele ki salaire pe na nzenze kuna Jerry Bindele Grand Air moi libina moko ebongo tozonga yenga okalunga Congo ndosema Congo mama ema Congo ale kwa dewa Congo ndo Congo ema Congo mama ema Congo ndosema Congo mama ema Congo ema
yenga ndenge tolobaki ete wana nayaki bililingi oyo tosepelaka mokolo ya mbotama bokulaka na ngai ya flori wana ezalaki bina oyo tosepelaka na mbotama omoni bandeko yolande baza sikoyo na brésil kuna noele yenga ya flori tokokosola na yo tolobi ete lelo groupe elonza mbula mitano nini bozali kokana nini bozali kobongisa po ete bandeko bayeba ebongo mpo kopesa mpe mbote kotombela mpe yayo mpe babonane na bandeko mosusu oyo bamoni bino lisusu bozongi na mosala nzela ya singa na esika bakozwa bino ekozala esu malamu mingi na lobomboka yo ezali boye ndeko mwa mikolo uti koleka bopemi ezalaki mwa ndambo yango tolobi ete mbula oyo tobandi biso nde sikoyo elonza telemi elonza ndenge ezalaki ndenge ebandaki liboso nde tozongeli yango sikoyo nde nalobaki ndakisa na ebandeli ya mbula bomoninga moko na ye mpo na koloba ete na ba oyo balingi kosepela elongo na elonza biso nyonso tozali kokende bino nyonso bozali kokende ya flora bali kozwa bino wapi nzela na oyo ya singa ozongela yango bongo opesa mpe mwa mambote na bakula mpo bakotala bino nakanisi te lokolo ndenge elobi ete bosi botelemi bakobanda omona bililingi ya elonza ntango nyonso susu ekozonga ndenge ezalaka liboso baki kozwa bino wapi nzela ya singa opesi mpe bambotele na bakulaka bakotala mpo tokabwana bakoki kozwa ngai to groupe elonza na numéro 081 032 49 72 zongela yango so na mwa malembe po ete bandeko bazwa nde nzela na yo ya lokolo 081 032 49 72 tosalaka répétition bongo na bamanga numéro 8 na Yolo Sud commune ya Kalambo mingi kaka penepene ya paroisse catholique Saint Gabriel Tere Kankar bien paroisse Saint Gabriel napesi mbote na excellence Endundu napesi mbote na excellence Nkumbu Isangola napesi mbote na honorable Loweya napesi mbote na mama restaurant Obene mama Bolingo pe bandeko nyonso bazali kolanda biso moyo kotanga ebele ezali te bambote mingi bango nyonso baya bambote ya flo bosani mama leki pe yuna koko bosana yete Efrazi ya tozalaka na ye ntango nyonso komutula na songi mama Efrazi mbote yango wana na pesi bosani ama mioto na mémoire wango nde pelouse tatanga na dina nga pelo na biete na kobwaka na nga mabanga te na boyi na nga na bwaka o na bwaka kipengo ntimbo na Fatima na kobwaka te esobe mabina na yambi osunde ko na ngai boni kala yo kubotula ya momoni to yele lobo moi retard ndenge programme pesa magi ya to ye moi retard mais to ye kaka pana ko ebisa bana kinike DCCT et Cécile itika kama mabanga kumutula pa bukula ka Jeri Bindele bazwa biso mwa elili na bwende na mbandaka bino na basankusu ti na babukungwikela donc yango na ndelo to yela ke bongo lelo mwa lisanezalite esika za kawana na bane kanga lisanezalite lelo to kozala bongo na Oshwe toza bongo na Oshwe na Matonge na 5 en face à 565 pas na bukula ka Kofi Olomide wane pa Clément yati menya ntoto lelo tozala bongo na Oshwe mais eloko to yako betela CT kaka DC7 zako ya obaki zaina mingolo to boni ba titre za bona 4 bon tozaka na 4 titres mais tokobimisa nano 2 bana kisasa pe batala mena ebike tokozonga kaka pana kumutula wana bukula Jeri Bindele nde tokoyopesa vraiment équipe nyonso to eloko na bango matono mingi esobe mabina ndenge tobete esika soso abondi mwa sala ezanga koya te na kolinga te mwa wimbo moko te ya mokie oyo kokanisela biso ta mwa mapamba te toyepe na mwa sango tozali na sango ya lilaka mwa nzembo moko ata na mokili bakoko babetaka ndakisa mwa mokie esa biso pe mwa malamu mingi mwana ngai na simi na mokili bakoko bapesaka ndimola zoliaka oyebakali walikozela yo na mokili bakoko bapesaka ndakisa zoliaka oyebakali walikozela yo liwasomo yebali abo bango bangaloko yebali abo bango bangaye yonko le kominyongwe sombelanga
matondo mingi nakanisi ete wana mpenza ezali ya biso mpe nkita ekolo ya kolela ndenge nini bakoko biso mpe balelaka esobe mabina tokomi mpenza na mwa suka mwa nzela nao mpe ya lokolo ya mondele mpona bayebaso bakolinga mpe babenga yo mpo ezali nkita ekolo kotombola bongo culture na biso kotombola bongo ya malamu ya bokoko tomatisa mpe ya mabe tobwaka zamba mwa nzela ya singa ekosala mpe mwa malamu mingi bana kini nakanisi bozomona babebe oyo baza mwana nsima na ngai oyo eza bilenge bazoya lobi esobe vraiment nazo recruter tous les danseuses aya na veni quartier Kingabwa Izame avenue Makula numéro 15 bis na pesi bana Kingabwa nyonso tu bolo ba moi mbote kopesa bango na ni mwanzela ya Singapore soki ko na lina pesa nzela ya allo ikalanganya bongama na biki 082 89 70 750 tolobi boye 082 89 70 750 wana nde okozwa biso na bureau na singa wana matono mingi mwa bakulaka mitano bakotala kotoka bwana na minitio nazobenga bakulaka nyonso na ponite oza moluba moswahili mokongo muyanti beto na beto biso nyonso bana kongo biso nyonso tu lelo tozala wana na osho epa na climat yo chimenya toto o balingaka esobe yo leader wa jeune talaka kana otambola na ya Jerry Bindela zawana azo pesa moi elengi donc esalinga moi bien et kumutula vraiment beta CT pe na bakulaka bino bato bozabo yamba biso awa bozaba responsable bo beta ka CT na musala parce que bino bolandaka biso bisika to salaka alors eso bazo luka prodité oyo amona nike azana mosolo na ye aye aluke sobe na numéro na to pesi ke 082 89 70 750 bata maboko na ina profiter libela moi mbote mitano tota mwana ngonga toza bata maboko azaliawa tozaliawa shiko bofasa azali papi boto noble likase yaki na mpela maître mazo na kasi bata Kingabwa shiko komo lumba Clément yo chiminya toto Sami Mopao Frank Ilanga ordre national matondo mingi nakanisa te longa ina na kobwaka te pona bete na kopesa nga mabanga te na kopesa pe mbote te na boyo na pesa mbote pa Julien Tula lona bina kopesa mbote te ona pia mbote pa Dino Lumbongo lona kopesa na mbote te oh et pas Jerry Bindele grand lona kopesa mbote te na nzenze kuna tukamami pa nani Axel Zola kisalo mebanda lo mbote zate mabange zate Axel Zola tokopesa te oh jibe mandiango loketo mokelo kwa mbwa mboka lona kobwaka te lona kobwaka te na kopesa mbote te opengo intimbo na Fatima loto biete na kopesa na ngai pesa bandeko mbote te po ete bandeko bare kolanda biso to biete lelo penza to kile malembe to suksa bongo na bililingi ya sango ya biso abe papi ndubula wazesu na biso te to biete bakomisa nzoto ya papa ekobima mokolo ya lomingo lendi eye na ngonga ya Jomi boza jawa na Saint Joseph tozala biso nyonso wana bandeko groupe kizwa noirité bandeko ya pa bandeko eglise catholique nyonso tozala wana pona kokabola penza mawana libota nyonso ya ba Kristo pe libota ya papa na biso sango ya biso abe papi ndubula ndenge tolobaki te nzambe apesaki biso ye azwi ye tokosala boni tokei na ngamo kuna ya masini na bililingi ebongo tokosuka na bino pasi yo mitema pinzoli yo miso abe papi ndubula ya papi ya pitiel tokobosa na ote sango ya biso mapera pasi mingi penza na motema kasi tosala boni zai na nzela mosusu te tokuta na kolo Yesu Masiya ezalo be na nzela ya kufa nde tokomonana ya papi posa na esili biso te sango posa na yo esili biso te mapera posa na esili biso te kasi tosala boni
mokolo papa asengi ete okende kopema tika ete nzambe wana akanisa yo na koloba te na ta na kopo moko ya mai oyo opesaki na bato nzambe akanisa yango ndeko lizibi yanga azali kolela akaboli mawa madame Liliane Moju akaboli mawa abe André Bakula moko ya biso mokambi ya télévision catholique awa sango wana pisi epasi yo motema abe André Bakula aleli na kalisi te basango banso bazali kolela abe Justin Bile azali kolela abe Justin Bile azali kolela abe Zindo azali kolela ndeko Julien Sengambo moyembi na paroisse Saint Gabriel azali kolela ndeko Paul Balenza baleli ndeko Apo baleli na kalisi te biso pe RTC biso pe ba groupe qui soit noirité kita ekolo kumutu la leli na kalisi sango mbala suka tukutana kinao na centre Lindonge mais c'est l'abbé na ibete to kaboy na nzoto kasna molimo tuzali elongo tika ete nzambe apesa osika ya kimia na kalisi te mandeko nyonso tozala wana ebele na kimia na alima na limemia pona kopesa nzambe matondo pona kokumisa nzambe pamba te apesaki biso mosali na ye pe azwi alendisa libota alendisa mama moboti oyo abotelaki biso sango ya biso toyebi ete tozali na nzoto tozali pe na molimo kasi na nzoto ekopesa pasi na molimo toyebi ete tozali kaka elongo na yo nakalisi ete na wana mpenza nde tosukiseli mpenza manaka mabiso tika ete kimia esengo o mabota mabino nde tomonani na bino mokolo ya poso ezali koya ngo azomi na itano matondo mingi na papa na biso ya Flora Elonza matondo mingi na esobe mabina pe na basungaki biso bomona kumutula na Jiri Bindele Arsène Zola na bino baebanso bomona ki biso na kalisi te balobi ete ezali penza pasi mingi epesi biso banso pasi makasi komona ete sango ya biso abe papi atika biso na poasa na ngonga oyo tokana kite ndeko Dino Lumbongo pe alobi ete Mireille Mbungu na Yolosid aleli mama Mireille aleli penza mingi epesi penza pasi makasi na ndeko Mireille Mbungu aleli ndeko Jeri Bindela aleli na kalisi ete maloba ezali kosila biso na monoko ezali kosila biso penza na monoko pamba te tokoloba boni sango mokonzi abe papi ndubula mapera na biso ya papi ya pitié atiki biso nobi te bandeko nyonso bakolinga kozwa sumo leba sango e boko benga biso na sima manaka e na 081 0019 921 081 0019 921 to na 089 96 00 729 mapera na leli tikete kimia esengo mabota mabino de to mona na bino poste de koya yenga ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakota la sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana